Mais biso ko to na to ça na pour que to récupérer ka ba donner pas ma bolé ba donner ko kodia nzombo pour toi attaquer ça ndaka za dimara ko le cas que ça ba émission ala c'est to zuya ngo kaka au moins les to ça ko fina bino. D'accord. Ana ba audio azana ba audio ba benga ki mambo ba nikio apo singa ana ngo Sandra kaza dinta benga ki. Et puis là, tu tolongo la polémique, il y a Inosbi, naba politicien, il y a Mboka. Parce que wana tozo ko tirer et le ko mabe. Ba politicien ba sala musala bon, ba musicien ba sala musala na bon. Beaucoup de musiciens on peut ba senga ba SOS, to mona pe maramba sala te. Ba musicien belé ba senga ba SOS, to mona et le ko malonga ba sala te. Mais Inosbi a seli cagnotte naie et réussi et pas toni biloko o monani. Olé, hein? Azana biloko ya makasi ya kokodiando. D'accord. Azana biloko ya makasi mais azo bangayo. On veut comprendre. Voilà. Toi on a besoin d'un mais toi on a besoin d'utiliser. C'est ça juste. On veut comprendre. Yo oza mwana ndaku, yeto za kwa tuzo penda mais tuzo penda ite toi on a besoin de doit passer ça va kaza il faut te détruire. C'est ça. Ba détruire Sandaka Zali o ya Koffi Olomide. Mais Koffi Olomide a bottu bimiso na maternité à quartier latin. Mais pourquoi bon montara ba kabali boye pour na diminuer muto asala yo? Parce que Ferregola aza déjà patron ya orchestre na ye et puis Ferregola aza patron ya idée na ye ya projet na ye. C'est lui le fondateur ya idée. Tant azu idée na ye abeni ba ami na ye. Sur tellement magamongo sisitati polémique bate belé baloba ke ouera faye ma parce que to ka ti héritier watanabe pour loba ya zoni sati batu pe kaka na maloba o ouera lobi. Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepa sika ya tobina e Congo température eye na mopepa sika ya tobina e Congo Voilà, merci beaucoup très cher internet, vous êtes dans votre chaîne que vous aimez beaucoup. Congo Température TV, Otolobaka Vitesse Wapi, ça dépend de l'ère à laquelle au Borolanda. Héritier Ibula Mouyaka, Nabino Nyoso, il est représentant valable Yabayaka. Ndena Lobaka Prédio Poster et Zalarande, Héritier Ibula Mouyaka Nabango Nyoso. Merci beaucoup en tout cas. Bon début de la semaine à tous et à toutes. Nabandeko Touba Rolanda Biso. Partout dans les 4 coins du monde, tout va capter bis en tout cas. Soyez les bienvenus sur cette chaîne. Quant à moi, Héritier Iboula, par rapport à l'actualité musicale, par rapport à ce qui se passe, surtout dans la communauté congolaise, surtout ma Kamboueza Koleka, ça fait toujours très mal. Il y a des polémiques qui se suggérées par rapport, il y a la maison construite par Inosbi Bébé Tension, Otolobaka Bébé Valère, donc ça va musicien Bélé Studio Bébé Tension par rapport, il y a fondation naie par rapport aussi na SOS au Alansaki par rapport, il y a sinistré, il y a Niragongo bandego o vivara tout près, il y a volcan. Banda kuna bangwe bebati babilo kuna bangwe ba Valère bebati, il y avait aussi des morts batpe ba kufati, mais la fondation d'Inosbi a pensé aussi il y a aussi la SOS Rosenga aide na bandeko ba contribuer. Contrairement, il y avait aussi des artistes qui ont contribué plutôt. Il y a aussi le mécène au Zalaramité Mamalam ba contribué qui sur cette affaire là et puis c'est un peu moins polémique par rapport il y a des politiciens, des musiciens. Il y a certaines personnes qui ont comparé idée à Inosbi, plutôt projet Inosbi, qu'il y a des politiciens qui sont par rapport il y a projet Inosbi à Sali. Parce que créer maman na polémique, c'est totalement bien. Totali ba construction banda ko wana malgré ça ba maison préfabriquée donc au moment où esalina propre to au moment où bimalogo en Afrique du Sud moko bimalogo na France zo bimalogo en États-Unis mais on est toujours en République démocratique du Congo. En tout cas, félicitations Inosbi. Avant de continuer détail vraiment ma Inosbi parce que ba bombe pe zali ba bombe makase zali ba ndeko ne ba ko linga boule pour déstabiliser Koffi Olomide.
bakolinga boule pona ko déstabiliser Ferregola. Bakolinga boule pona ko bebisa miziki ya Congo. En tout cas, je dirais merci à notre artiste et rappeur, grand rappeur, je l'appelle 9D78. 9D78, Smokey. L'artiste et rappeur, oya bongola motema na ye, oya changé vie na ye, vision na ye, nanzembo, ya redi ya miss. En tout cas, 9D78, rappeur à monene, toraneka moko na kati ya Londres wana. Smokey, il y a Lenny Compressor. En tout cas, Lenny Compressor de London, together, on est tous ensemble. Donc, en tout cas, initiative au bon, on a 9D78. Lenny Compressor de London, en tout cas, Bossalango et Bosala, qui toque on a pour repousser toujours musique nabiso et kende tellement liboso. Merci beaucoup à mon vieux, à Drishamotomètre Bebazi Beba. Tchafouin au Monayango, donc moninga Libaba Song, pourquoi pas à Maître Gilles, je te salue, Maître Gilles Kitoko, je te salue, je dis aussi encore merci à mon bébé star, Daniel Iboula, pourquoi pas la sœur Naïd Alex, en tout cas, Dali Iboula, maman Mokonzi, on est de cœur avec vous, donc, Wabi Marambo Goya et Akaka, parce que nous avons mené Moutaïbi, Mtapé Sarapé, Moutaïbi, on est sur Roti Koleka. Je dis encore merci à mon papa Chiro Kinouani, papa Bimangu. Merci beaucoup pour on sur Rosala pour Nangaï, na ba prière sur tout le plan, nous avons soutenir, pourquoi pas à Shérif Kachiko, l'image de la terre. Shérif Kachiko, l'image de la terre, pourquoi pas à groupe FG Fan Soutien Monde. Jean-Paul Binda Mastaki, toujours plus beau. Pourquoi pas maman, mamie et Kenge, Senga la Césarine, la Gauloise. Yankandoa, j'en suis depuis Canada, j'étais sali. Gizimo, Guy Denise. En tout cas, bandeko groupe FG Fan Soutien Monde, baza monde entier, moto tout. Ana posa, alinga kota contact na bango contacté ka héritier Iboula sur plus 243 89 95 58 100 plus 243 89 95 59 158 wana kozwa héritier Iboula mouyaka na bango nyonso yeyo. Merci beaucoup aussi à Champion Wadol depuis La Rochelle, 3L Magique, Lotis Longue Loufouan Kenda. Merci beaucoup aussi à Bandeko Touba soutenir héritier Iboula. Je suis là, acteur Rigen sans peur, homme vrai. Luda Chris Fila, même moral, toujours l'aspect des États-Unis. Joe Fils, papa social, nous amen. Yarit la cadette, maman sociale, nous amen. Ariana la chocoline, la douce. Mon thème, Lucas Chiquito, le patron silencieux. Merci beaucoup na bandeko tuba kolanda maman jolie Kouete. Maman jolie Kouete, merci beaucoup aussi na maman Lanita la gabonaise, pourquoi pas Abel Brida, en tout cas Nelly Tambwe, vous ensemble Jeskin Djenga. Vous ensemble bandeko basela ibiso na Brazzaville, en tout cas ba esquisse tellement ébélé. C'est la vie, et ça m'a cambo. Nous avons peut-être au 4 parce que tracasserie et les gars qui trop et puis balinga bas croquer biso donc bas croquer biso déjà mais ma casse n'a pas salité to récupérer mon nom mbongo mais nous avons biso quand même na ba moyen au balinga ba memela biso to 4 en tout cas to sepela ina ngote et simba qui vraiment te wana masola 4 to ki ko betango na télévision vraiment te muto to na posa ba plus de détails vous la grand plateau place to ko décortiquer plutôt certaines zones d'ombre où ils ont lili to bimisa ngona posa po bandeko ba comprendre si j'étais là je parlais de Innocence bébé tension l'artiste oza kozong sabate belé studio artiste olela biso Afro Congo #1 style na ya musique eza kokende bien artiste Innocence bandeko belé ba ko lo artiste nga ya tia bandati abandati concours na na nga ki ko réussir na ndenge lelo azali na nga komi parce que on pourrait dire félicitations à Innocence na oya salipo na ba sinistré ya Goma parce que Arizona te lo mo ya malamu parce que ça province natale na et place owapi Innocence abotama et place owapi Innocence ba kuna mutolo na ye donc c'est très important ya ko sala geste wana et contact et puis ba maman ba sepelaki et puis bandeko belé pe ba sepelaki tolongo la polémique ya Innocence na ba politicien ya mboka parce que wana tozo ko tirer et le ko mabe
Ba politiciens basala musala na bon, ba musiciens basala musala na bon. Quand on dit ça parce qu'il y a beaucoup de musiciens au peut basenga ba SOS, tout le monde peut maramba salate. Ba musiciens belé basenga ba SOS, tout le monde et le malonga ba salate. Mais ils n'ont subi à celle cagnotte naie et réussi et pas tongi biloko o monani na âge o ils n'ont subi azanango mais ko sala biloko bongo azamuto bat faut pas pèser confiance azamuto bat faut pas considérer bazwa en considération parce que asali geste moko otobenga azana humanisme kat naie ya ko sala acte wana parce que bandeko belé ba mona ils n'ont subi tongeli ba parents na ndaku to ka di bandeko belé pona ko loba ke et non sibi mbongo o asenga ya bakanyoti yanga telemisaki to asilisaki ndaku ya famille o atongela plutôt maman na papa ne mais ko landisa makotala ke non sibi ndenga zawana to kende to zonga donc na espace ya 1 mois asombi lopangu na espace ya 1 mois batongi ndaku ya des niveaux wana ka ndenge zana ndenge sila bongo allez-y comprendre que bandeko ba ko cha trouble na bato bazana ba idée bien bato bana ba initiative bien bandeko balingi ba bebisa mituna bon bandeko balingi ba bebisa ba vision o ba inonce bi bazana ngo il faut pas que to tikala toujours na ba banalité to tikala na ba polémique moko ya mutu zanga makolo na ba polémique za ke mutu zo ko évoluer biso to ko zongisa mutu na sima non yango moni makamona tous les gens fait ça pour na ko contourner aussi faire rigola. Na biloko artiste tonga luka sala malamu mais batu ba ko ya pona ko zongisa esima. Vous savez très bien que notre tombeau se fait reculer par artiste, ça peut culture mboko se fait reculer parce que moi j'ai suivi Weranson, Yakolo Bathieu. Toi on a posé culture na biso sanini Etienne Liboso. Quand Weranson parle de bien, mais qu'on en appelle Weranson Kolobatier, na dynastie ezabana. Abibana tomba sali makam na bango. Wana ba propos ya Weranson bana temps basali makamna bango et ko senga tie ba associé papa vraiment té mais alobaka loko moko o interpeller nga tu sens que l'artiste Weranson a aussi l'envie ya oye manakata dynastie to voler ba facité bandeko balandaki émission ya PM ils ont très bien compris par rapport à la réponse ya Weranson ko landa ma Weranson a très bien dit alobi boye bana d'abord ça na fondation té ça dit beaucoup parce que Weranson a dit faut que banana fondation donc alinga ko s'adresser na faire rigola directement ko lobati nengo ko ça la dynastie il faut que zonga na fondation donc zonga na source ko zonga na source il fallait appeler ça vraiment d'explication qui claire ko zonga na source ba sous question zalaki par rapport à nil parce que faire rigola aza déjà patron ya orchestre naie et puis faire rigola aza patron ya idée naie ya projet naie c'est lui le fondateur ya idée tant azu idée naie a benyi ba ami naie sur tellement makamongo sisitaki polémique ba te belé ba loba ke wera faye ma parce que to ki héritier watanabe pour loba zoni saki ba tu peux kaka na maloba o wera lobby au sens que donc malobezaka moko bo to fana wana te vraiment parce que ezana ba détail mo makambu tellement belé ya koyoka parce que moi quand j'ai suivi cet audio et ça la tinga pasi makasi ya mo ba biloko bo nazaka sona meli grenade na ya kama bena nenga mukete parce que Rolandi sama na voice oyo to audio oyo et ça linga pasi tala ba kabal ne ba montaka ba kabal et puis koyoka mida koyoka na muto ba ko solanaye. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas vraiment normal. Qu'est-ce que Koffi Olomide à Lona, toi Sema, la musique congolaise, Lelo, Azala malmené n'engaza Lelo Julia Florida maman agence. Pourquoi tout ça? Tant on l'a battu, yeba que ba Koffi Olomide baba star minene na mboka oyo ba Weranson ba jibem piana baba star minene na mboka na biso et puis ba bimisa ba star makasi si aujourd'hui on voit des faits rigoles on voit tous d'autres musiciens on voit des Babindo des JDT mais c'est quand on voit Wera quand
Quand on voit Kofi Olomide, on voit des Soleil, de Jordan Koussa, on voit des Gibson Boutoukondol, on voit des Bazatel, mais Belé Togo cité Bangonio sauté. C'est grâce à ces artistes-là. Quand on voit aussi des Jibem Piana, on va parler de Mignon Abraham, on va parler de Nono Fuji, on va parler de Bogis Bompema, on va parler de Alain Pella. On va parler, qui encore? On va parler de Lissimo Jantamissine. On voit de Ségué Mignon Maniata. C'est qui c'est? Jibem Piana. Mais si on batouana le lo basala ba beta ba stade de martyrs, ba beta ba Bercy, ba beta ba double zénith, ba sala maramba minene na musique. Oh, bah, artistes belés, ils n'ont pas encore fait ça. Mais vous voulez seulement diminuer, vous voulez seulement bah valeur wana nyonso ebunga ka boy. Non. Toro tika teke ba valeur wana ebunga et se perdre boy eza kito côté. Eza audio ote na ko soutenir to nazo soutenir yango lokwa soutien ndenge fana na nzoto moi sinon. Si nous tenons des propos pareils, c'est par rapport il y a babé lobby ya batu ya kimutema mabeto la ben auto benga la méchanceté ya batu nzambe kuta pesi batu ba talent mais moi nana mususu ba pesi ya talent ba pesi l'art fala ya no balola zula na kundi na mabele habité poza ka méchant ya na banga ti ko balola wana mais baningo bazoki 5 ba baloli ba boti 5 ba bazoki 2 aboti 2. Mais Kofi Olomide a bottu abimiso na maternité à quartier latin. Mais pourquoi bon montara ba kabali boye pour na diminuer muto à salayo? Ce n'est pas normal. Et qui te côté bandeko, ça la passe na motema. Ça fait très mal. Tu continuer na ba liti ya boeti wapi. On va continuer ya ko boma musique à Congo, tu ya ko boma ba légende ya mboka na biso pourquoi? Tu perds la légende de Belé, papa Taboulaï Bakenda, King Kester Bakenda. Hier, j'ai failli pleurer. Nathalie, image moi King Kester avec la dit Sobé. Babeti comédie moi Nathalie King Kester na bi non to bung ça pas histoire. Parce que King Kester oh il a s'appelle Lanil. Ayana ba style Belé la musique, mais même la so synthé la musique. To bung ça ba papa Wemba. Ce sont des valeurs. Telo bandeko ba ko beta musique world o to ko benga musique internationale ba papa mba ba salara yango déjà ba beta ba Peter Gabriel aza légende papa Wemba a beta na Japon jusqu'aujourd'hui mission monta longo la biso Japon na ba génération tout ezali génération confondue mais surtout linga ke to bungisa ba valeur wana to continuer ti wapi Tolingi soki wana longwa kufi. To a permis à sili succès. Ce qu'on y so batike lo charge à Congo au Coca. Il y a d'autres artistes et musiciens ah bah mi pesa combo RDC. Il fait quoi pour cet pays? Asalani na mboka o. A mi pesa ke ngai RDC. Tu fais quoi dans cet pays? Surtout na culture na biso ça dépend banda musique na yo. Ata salle mythique monte bêta. Mais ça va tourner orchestre yo bêta 5 ans d'existence, 7 ans, 10 ans. Mais qu'est-ce que tu as fait? À ta grand hôtel à Pambobétate, Chobez à Pambobétate. Mais vous voulez tuer bandeko, oh bah sala tu vas tomber la drapeau en mboka. Bon lingate bon matami konga baninga bo kende po ani. Il faut toujours monter na bado. Il y a ba grand wana po bon na liboso. Ya lokola mona mto memi bébé Daniel na mukongo. Po mona loko za liboso, il faut poussana. Mais bino bo lingite po nani. Ma musique na biso sur tous les plans pour la nini. Timutema mabe ya congolais et uta wapi. Toyoka non audio oyo bozala vraiment kimia parce que makamba bien lingi banda. Tana lo barabo solo na musique e bandi makamba bien seconde bandi. On a lo ba yo wana ezape bien. Open na continuer bo ezape bien. O siko eza makasi lisusu po sonyi za na kati. On a bien ensemble, malgré ça, mon laï, mais tu Hollanda. Kobenga mutu, kobenga artiste Kofi Olomide, le roi artiste Kofi Olomide, bon benga Koko Dianzombo. Ah! D'accord.
D'accord, d'accord. Alors moi aussi, là, D'accord. mais je devais te poser une question. On peut te faire confiance. Papa, là, il a dit que sont des... Pour enregistrer un bas, tu t'es déjà un. Non. Tu vois, non. La maison, la salle à bon, on a battu. Naïs Charouki, Aza Chara Batouana, parce que sur la restaurant, à pour ma maison mère, parce que à Solo m'a rebellé. Voilà, c'est pas. Oui, bien, Ngana Bango, Nazala Moana na maison mère. Mais tu bébé, na deux mois, na ina tiba au jour, dans d'autres, dans des maisons. Oui, maman, ça là, aujourd'hui, ma grandeur n'a côté. Mais, tu bébé, maillot, parce que tout ça, maman, tout le monde a fallu, faut tout sur la naïo, parce que les amis, la bête tout cas, 4 minutes, caca. Moni ma bolé. Azana biloko ya makasi ya kokodia nzoto. D'accord. Azana biloko ya makasi mais azo banga yo. Ozo comprendre. Voilà. Toi on a besoin d'aider mais toi on a besoin de utiliser. C'est ça Justin. Ozo comprendre. Yo oza mwana ndako, ye to za kwa tuzo benda mais tuzo benda ite toi on a besoin de toi parce que ça va kaza il faut te détruire. C'est ça. Depuis Sandra Zadi oya Kofi Olomide. Azo considérer so éviter. Fala lobina inko perdre midati. Na ibisi na auto sa charo na bi mida nanga. Poza calme azananga na sola nayi. Na ocha conférence na obom na ocha mida na C. Après tu resangsa na mida na mabolé na en direct pa solo la. Ma mida ko attaquer les sociétés. Mais biso ko to na to sa na pour que to récupérer ka ba donner pas mabolé. Ba donner ko kodia nzombo. Pour toi attaquer Sandra Kazadi maramba ke le cas que ça ba émission ala. C'est to zuya ngo kaka. Au moins de tout ça ko fina bino ala. D'accord. Ana ba audio. Azana ba audio ba benga ki mambo ba nikio. Apo singa. Ana ngo Sandra Kazadi ta benga ki. Ana ngo apo ali kwa biso. Na oti ndelo audio moko siko ya yi o ba benga ki na leka niki kandi to sona oti na numéro. Na procédure. So chango il faut quatre à côté au quatre rayon moko. Na yebi au salon non ça on a trop na temps avec Hermo. Au ko cha mais so yoki o yoka comme à côté moko fiero zo lo banaye ki c'est là ngai message anniversaire. Na yesko on a photo combien. So comme côté na ka ya o c'est là message anniversaire au kati mais il faut yoka na kombo afiango. Après au kati pour le ba kombo afiango. C'est moi leki ya niki na otindi ba osiko kande to so na. Au fait on ça ndeni aussi kombo afiango mais c'est passé alobi kombo ni na suka. Alobi makambo nyonso zini ya lokuta ba osala bus ba nini alobi ya ko no ngo ka osabi to otindi la voice o yo ka ngo otindi la voice apo na ibi ba kata ata donc so ezaka kombo na c'est bon okata kombo na en fait kombo afiango to yo ka boye ba kombo na pourtant yo oluba ni mission on va kombo afiango mais côté va discuter ba prix que après ça m'a bolé pour ça il a été dédicace côté on a bimate donc comprendre que côté ça il a eu joyeux anniversaire côté on a bimate donc et bimaka tant le bana tant comme que Karine moi puis nazara fanatique na o anniversaire na ngai c'est là joyeux anniversaire Karine a tenu Karine na photo combien Karine a mis 200 €. Côté on est sur bimate après Karine a tenu kombo nani alobi kombo na e donc yo ça o yo kina onyoso o di kombo afiango ko bina balabala ko sola na ye bon mais on te bosse la na mais ko ngana on sala on te pas tinda batu na ye bafinga mwana nga bafinga mwana nga makambo lokuta kenga bakosela makambo kenga na bossa kizengi balota mwa mobo bataye na photo papa matundu na bangwana finga mwana nga mabe en tout cas chef wani zanga na motema tinda Barbara pedi moi Paris a finga so asenga ta pardon pour na mwana en tout cas na hôtel na si na za pa na chef makasi mais bino so bibo ça ba mwana première mais nga na pa nga non bon ok bon yo si ça non en fait tout ça nini yo kanga yo ça musalo sala ngana de le voice wana to send au kati mais yo siko tant to bengo na charo parce que par contre ko yebi ko za mutu nanga comprendre comme comme ke nango aza mutu na yo bani ni tout na tout le message wana siko yo o lo wana charo lobi nga na ndimi mais na ko attaquer te na ofinga ete mais ko sola na ye asa na biso ba preuve c'est ça on doit comprendre asa la biso na ba preuve que asa sincère pour biso to banga yi c'est ça mais yo yebika kati ndingeza d'accord mais nga ta ka shooter hein obi na ta ka shooter ande za ili boso hein mais dans binga ki mabole on nous ta ki ka kombo ane zaka elonga tipo na singa pardon te OK no ti lo voice d'accord pas de souci
Voilà. En tout cas, sur Internet, il y a des balandi audio très bien. Balandi on a monté marokita. Bon, moi na remela na mai parce que stomé salina passe. Au monde to raboye, to za batamboka moko. Tomata ba viande to koma na mboka munele. To bongola makambo ebele, to kopia makambo ebele, to koma na timutema mabe ya makasi. Oh, groupe balinga bateau, te groupe balinga bateau, te groupe balinga bateau. Oh, il fallait que ba groupe on ezalata ba Guinéen moko boye, ba Camerounais moko boye, mais rien. Biso na biso kande to sala makambo na communauté na biso ko bomana. Na lire o makambo ko mi ko kendele. Ngalo bi ba bomanga na nzela. Na ebite so ba bato ba uti wapi. Baninga so ba sala nga nini na ebite. Mais toza bata mboka moko. Mboka na biso la République démocratique du Congo. Notre capitale c'est Kinshasa. Tobo sana tête to benga na ba Kinois, ba Kinoises. Mais tant que toi na mboka mundele nous avons changé de nationalité plutôt. To kota dana ba makamususu. Mais to copier makambo belé pour na ko détruire bande ko na biso moko propre. Boka na campagne oyo ya o ba monter cabal oyo ba sali pour na ko nuire artiste ka moko. Quand vous faites ça sur Koffi Olomide, vous allez faire ça. Bon ça là on goût déjà pour na faire. Quand na mida oyo Mida o komba faire comme là ben ya pesa faire comme tilapia. Mida la Taylor. Alors bien que ça la pas si lelo pour ba finga ka bana na ye kizengi. Que moi na za kizenga biti lele ça la ke pasi. Mida ça lo pasita et ça lo pas et ça voya mida. Mida la Taylor ba tout ba bi voya na ye. Il fallait pas ça le passe, il fallait ne OCP là. Tant on peut ça faire égale la combo tilapia tia yango boy. Aux yeux poisson tia l'on a faire. Bo pe yo peut ça Koffi Olomide comme koko nzombo. Yo. Kaka yo mida na voice oyo orolobaki et ça la ko passi. Que Karina tinda bandeko na e ba finga na mwana yo. Et ça le passita. Et ça l'a vraiment pas cité, vraiment, veut dire vraiment. Et ça l'a pas cité. Parce que ça l'a pas cité. Bon, on a fait rigoler, on a fait mis dans la Taylor, na page naïe. Ça m'a tiqué, ça m'a énervé. A fait un générique à maman a fait à brandir en boui. À maman Marie Makesse. Mais là, le baba béni moi, nous qui zéni, et ça l'a pas cité. Les lots et dérange à kayo. Oh! Mais tant que yo sala pas baninga oko finga baninga batono bi pasini ba yo ka mais douleur oyo zo yo ka wana na mutema yango pe douleur Koffi Olomide yo kaka yango pe douleur Ferregola yo kaka po ba sala yo lokote oluka mutu makangu te otikala pe na zemi ya mutu te mutalinga opazata tant oloba ke ba vidéo na yo zalaka yo mona ngo za lokuta. Mais on voulait pas tout ça là on était parce que bah bitoza moi si bah tu vas respecter yo mais bino en retour besoin que ça va de quoi sincérité bah artiste le roi bah Koffi Olomide bah se comploter et puis vous citez les noms des artistes dedans et na kombo botengo na eza mwana opa bima na makolo ya Koffi Olomide na quartier latin ça fait très mal. Ça fait vraiment très mal. En tout cas, bande ko to me ka pe ko bonisa. Botika kimute mais Koffi Olomide on a ka boko finga. Faire ga on a boko lobila. So ko beta concert na poto yo ko kota. Oyo tala concert oyibi. Mutu tu abina ka musique mutu nyoso. Muta ko sabino te. On a linga faire te. Mais oyo ka musique a faire na pale. So yo te on ndaku na radio na te me na TV otala ngo. Na mutu ko yo kango Mexico bakabala makasi boye pona nini
pona nini Kongola lingi boye. Ah, Nzambe. Nzamba sunga biso vraiment pona mboka o. Parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Voilà, merci beaucoup. C'était là votre humble serviteur, héritier Iboula, Mouyaka solo. Mwana ntsuka na bango nyonso nde na lobaka. Na bosana koma mwana ntsuka na koma Mouyaka solo. O epesi makambo epesi succès. Ya ndenga liboma na ebisi bino donc. Leni Compressor, merci beaucoup. Leni Compressor de London. Merci beaucoup à mon vieux Adriche, à motomètre Bebazi Beba. Tchafouin Omona Yango. Donc merci na bandeko tout. Obaro l'héritier Iboula. Donc eko sala kitoko na elengi. Po toyebi musique oyo ndenge za ko kende. 9D78 Smokey artiste moko to tika na ye. Smokey mutu na biso moko mutakati. Smokey na chama mo soni mo mukie. Na yo kana mo mukie. Mukie kaka. Soki na okinzembo no ezako beta c'est l'artiste na linga kanda viva la musique na bisus tango bimisaka orphelin yango la ngata ba stress koyoka ngo tro na palais ndena yebaki na mutu azana chance na ye kozwa na ye besoka suye botaka nango binemi veredi ozalaka na yo na raison ya yo kanto veredi na lela yo fort valer na yo eleki ya diamana oh bonanga artiste moko aleki. Merci beaucoup Smokey. 9D78. Tal artiste a boire oye ma veredi. Pour redi ne muta sala ke a se révolté wana na bata vuvamba lo bara vutuka. Bara vutuki a salpe maramlola comme à Londres. Et puis ça qui te connaît l'impression. Merci beaucoup Nayo. Merci à mon vieux Adricha motomètre Bebazi Beba Tchafouin Omonango Bruno Lubika Mbonga propre Sandra Angata Maman na Petit Bron Junior et Broly Dizamatch. Merci beaucoup aussi à groupe FG Fan Soutien Monde. Merci beaucoup à mon vieux shérif Kachiko l'image de la terre. Jean-Paul Binda Mastaki. Toujours plus beau. Pourquoi pas Guy Denise. Merci beaucoup à Maman Jolie Kouete. Merci beaucoup à Maman Lanita la Gaboneuse. Maman Lanita la Gaboneuse. Belle bride. Nelly Tambo, Jessica Djenga, Batunangi, Batunakati donc. Merci beaucoup na Joël Ango, comme on est pas un mot quand même, et ça là moi genre Joël dans la PC Ramote. Merci beaucoup na Rabi. Merci beaucoup aussi na Dali Boula Maman Mokonzi. Merci na Mouzé na Sima caméra bande on va comprendre. En tout cas, audio et salinga passe, salinga bas stress. Il y a mon asenga qui musique. Na check moi son Smokey na yo capo. Et l'on l'entend moi bas stress. En tout cas, merci beaucoup. Na ba tout bas 8 ans qu'on l'entend partout dans le monde entier. Donc restez toujours branchés sur cette chaîne. On se retrouve dans certains numéros. Play. Mon entier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Congo température, et na mo pepa sika, ya tobina Congo température, et na mo pepa sika, ya tobina Congo température.